mobali azomi na bango oti lisusu na kati ya mabele na bango akotisi bango na bato ake lisusu kokanga elefa ya mwasi na mobali epa na bango ezalaka te bazala bango na biloko wana te nayebi te soki tolandi raisonnement yango na etemi wana bandeko batelemelaki ndeko zambwana batalisa yo ke masolo wana eza masolo ya lokuta balobi teke noa existaki te noa existaki mais lolenge na contexte oyo bango batalisi mpona koloba te nzambe abomaki mokili abomaki mokili mobimba te mwa inondation esalamaki epai na bango mpona koelimine bato oyo bazalaki na kati ya makila ya libeli ezalaki mokili mobimba te nde na bandi tokozonga mwa moke nsima tozongisi susu maloba na ngambo ya radio kuna mpo bakoka mpe kopesa bandeko mosusu maloba matondo mingi matondo mingi ndeko vuvamu na kokotana masolo oyo koya kotya koni mpe koloba makambo oyo outi koloba nakanisi tozalaka awa po tomema ande boyebi ya solo balandi ndenge totai koloba na kotushe kaka mwa lisusu kaka point oyo ya nowe bandeko eza nango lokuta yango tolobi ete tokotushe yango mpenza mingi te tokotushe yango mingi te sino ekodevie biso na deba mosusu mpo bokomprendre te tozalaki na makambo ya Genèse chapitre 4-5 tokoti na bagenèse 7 oyo toza nango lelo te merci mingi na ndeko vuvome kaka nde kobakisa kaka susu 7 kwa koinsiste na tous les basimbi na biblia histoire ya Noé. Je vous invite oya koyoka yango eza nango ya lokuta mpe bokokomprendre ke eza nango ya lokuta nakanisi koutaki koloba papa zambwana te akozala mpe na posa mpe apesa yo to apesa mwa balandi quelques précisions ya makambo oyo auti koyoka ndenge papa ndombele amemaki eponga foto zonga nano kaka na Genèse 4-5 ya ntina makambo tolobaki ke bana wana babotamaki nsima ya 130 ans nde Seth ayaki kobotama oui bolimbisi nde oui nde ye ayaki kobotama na nsima ya 130 ans mais assez avant 130 ans déjà tata oyo na kombo ya Kayen amikendelaka déjà na mboka oyo babengaki pays de Nord. Yango papa zambwana papa ndombele aye na mboka na yo mpona moni okomi biso awa tozalaka vraiment na kati ya na milieu du village. Mais avant nakende nalingi nano kotuna ndeko na biso oyo akutaki mwa kala na kombo ya Benasha soki mikro na ye ebongi soki mikro na ye abongi tokopesa maloba ndeko zambwana zela mwa moke bolimbisi ndeko topesa na ndeko oyo pavandi mwa kala akanisi mpo ozomona ye ndeko Benasha papa ndombele apesi yo maloba matolo. Encore une fois ndeko Benasha papa ndombele apesi yo namoni aza toujours na problème na micro na ye likambo te nakanisi komaka kaka na mituno na yo tokotunaka papa azambwana nazongi na mboka na yo ndeko na ngai maloba epesameli yo matondo. Bon, merci mingi ndenge opesi ngai antenne mabanza na korepondre mingi pa ya ndeko vuvamu nazoke na inverse ya makambo ndenge alobeli bana na seti na likolo précisément makambo ya Noé alobi banyama ndenge bazalaki ete baokapi bazalaka na Congo banyama tel bazalaka na Congo koma ye Noé a se déplacer mpona kozwa biloko ndenge wana kuti yo tuni eza question moko na koyi koyebisa ata bana mike o baza kotanga ba classe na ba pays o eza na ba documentation ekoka bakoyebisa yo teke banyama ebele bazalaka pete na mokili banyama ngo bakomi ko exister sikoyo banyama ebele pe ba existaka na tango ya kala bakomi ko bunga na banza koyi koyeba bien ba ours mususu ba panda oyo kenda bazo musuka weno kuta bango presque nature ngo ese kufi nango ba bindele kutu mikolo yo batu baza un peu na souci ya nature baza ko conservaka ba espèce mususu ya beaucoup d'espèces existaka te ekomi ko exister musupe komi nango ko exister sur base ya batu kaka ndenge baza ko se développer na mokili eza ko changer eza netika biso batu to yokani biso nyonso ke batu tango kala baza ko vivre plus longtemps que biso donc migration esalemaki à part ça pona asha Noé ba erreur mingi pe batu toza ko sala oza na bezo ko tsanyoka na kata asha le Noé te si bien que nzamba ba itaba ba espèce nyonso maki anyoka soko ko tsango après ete tuki nango ekomi nango pe nyoka ya de seba nyama bakota ki bana ya de seba nyama pe bakota ki ba maki kaka
donc espace représentation na kati ya arche de Noé eza penza neti ndenge toza kozula yango te ke lion kende koluka lion munene akolia batu na kati. Mais un bébé de lion akoki na epotango bakobima bango bale bana balion babotani pe et se multiplier. Donc place na arche no ndenge bolobi ke to lexa temps mingi wana te. Soki bolingi ko bena ngo jour mususu jour wana ba cerveau na biso to kosokola ngo très bien. Pona yebisa bino te bambisi ba crocodile bakoina ngo za bakitane ils peuvent vivre dans l'eau pour beaucoup de temps. Bazali na besoin bakota na arche te nzambe aloba kitaka biloko oyo respiraka na zolo mutu moko okanga nzambe na biso azate na groupe na binona. Je serai capable de vous prouver que nyama nyonso boyi ko yebisanga se nyama la koma kotela na arche azali kaka maki bien bébé ou koma ekotela ki eza ko senga bible donc ba détail ya troté. Il faut peu kokola na molimo pour comprendre makama bible. O mususu bolobi ete koma batu bazalaki kaka wana te ke o ville wana ya Enoki place makambo elekelaki ya Caïn. L'homme est mutu aza animal zwaka batuchi ba hutu basiba bazuba machette bazako bomanaka bazako betanaka comparé bango na ba nyama o bazali ke nyama moko avandika na coin oursa moni tabazoleka akangie a déchirer. Quelle est la différence entre l'homme azeli na mutu na coin a rapper femme ou eza femme na yete? Quelle est la différence entre nyama na mutu ya boyeke ayeka akangi? C'est pour vous dire que Caïn na tangu na bango homme animal elingo bateke nzambe akela mutu comment nzambe akene kobenga su mutu primitive nyama. Oui, si na data lelo biso ba chrétien tolobaka mutu o ayebi Jésus te, c'est un homme animal. Pourquoi il est un homme animal? Parce que makamba ko sala même bambua kutu basala ka yango te. Sali na bomoi nanga na pesa yo nini olo ezali ya yo palata ya yo papa zwa lokumu mosungia mabota mobali ya baveuve papa na borfelin miso ya baveugle kolala ya bashege pe kolia na bango na maboko na yo yango tokumisi yo mokeli na nyonso zwa lokumu na maso sali kati na bomoi na biso Kolo, kolo, kolo Tokolanda seyo, oh Yesu Ojali mo bateli nanga Kolo nangai, nakolanda seyo, oh Yesu Ojali mo bateli nanga
yesu boya soir mbwa soko yebisiki vanda awa avandi me propre mwana soko yebisiki vanda awa ye wana fongoli porta kei et puis akolala pe na ndako te mutu aboza kapable kobenga un homme animal na pesi un exemple vrai l'homme animal génocide ezali l'homme animal biloko eza koleka na Congo biloko eza koleka na Rwanda biloko eza koleka ba place ndenge na ndenge nous sommes des hommes animaux soki toko se comporter neti na lolenge ya Nzambe te bon pona makamusu bolobi kaka na place wana ka Genèse 4 bolingi te tokende musika ngape na okendanga musika te na okanga kaka wana pourquoi tangu Adam na Eva bazalaki kaka na bana 4 et puis ye kaye akei na mboka na po okuta batu mususu bazawana babiloko na boza kolobela tika na yebisa bino boye ete Bible bit na yango ya bokoma minango ezali mbisi alandaka mai kote eza kochola Bible tango bakoma jango zwaka balemeki oyo nyonso za kolobela nani yango alakisi biso lemeki kote akendaki abotaki bana tel basalaki boye jamais mais baza kolanda mbisi kote mai ekecholaka dans un sens que de Adam na Eva toye komona pourquoi kaye aza sujet très important c'est pour na témoigner comment mabe ekoti na mokili akomi sujet ya intérêt tokomi kolanda makolo na ye na bana na ye tokomi na Enoch pourquoi comment Enoch est parce que c'est lui qui a d'abord restauré communication entre Nzambe na muto boye komona na Enoch bongo Enoch bana wana kaka bota non toyeti na Noé yeli sura tourne attention eye wana attention Noé tango esalemi bana Noé parmi les 3 fils abotaki bana nyonso te balobeli na Bible balobeli kaka mwana moko oyo kote eza kolanda biso ti tokomi na Abraham Joseph Abraham azalaki na bana mingi pe bana mingi kutu mibale kaka te bana ebele na baprostitue abota na bango mais tomoni kaka makolo ya Isaac kaka mutu balandi ya Ismaël tolandi yango kutu to père de pourtant Ismaël abota plus que Isaac mutu azali na yo kutu presque kisita aza kobota te il n'avait que 2 fils et ces 2 fils là baboti pe kutu bana mingi pe te mais raison Bible eza kolanda boye mbisi elandaka kote ma eza kochola Bible bakoma mpona kolanda makolo ti toye kosuka na nkolo Yesu à vous l'antenne Matondo nakologoto longaki satana pona ngai pona swa bomoi ya seko kolona ngai kolona ngana komisio kolona ngai okolona tatoli yo na bolingo na yo okufela kingai na bolingo na yo koloyo lakisi ngai nzela okolona ngai nakolanda seyo o Yesu ojali mobateli na ngai Shalom, nakende wapi sepai na yo El Shaddai. Soki boluki ngane tumba boko kutana na kosi na Yuda. Yende lipa na bomoi, mai na bomoi ngana kelela nini. O kolo nangai, na kolanda seyo. O Yesu, o jali mo bateli nangai.